Mbote balandi MDG de TF Mafuta Sike zalinga obino la grande dame. Quand de to mesana ngoya ko pesa bino basango pe ko pesa ba conseil bandeko ba bolingo moto ekopela entre Gomes na ba Abakuka. Qui est Gomes? Bandeko nalingana na banda kotuna motuna. Pwani Congolais. Soki moninga lekie na place à valoriser grâce à moninga ou encore apambola nzambe pona talent to don pesi moninga. Ou encore un mind business na ye to pas vivre vie na ye na ndenge na ye sans toutefois occuper maramba moninga mais Kongola lingara plus aluka ba problème na moninga de quand je dis moninga muto nzamba pambolu muto nzamba sali ngolu muto Kongola aluka plus aluka les problèmes aluka les querelles aluka les likambo. Pourquoi? Simplement parce que ye nzamba pamboli. Apôtre Paul Aoloba Amibenga apôtre par excellence sur la Bible. Pourquoi? C'est simplement parce que ngolu oya azwaki ezalaki koleka baninga misusu bandeko tokokanaka te o eya nango lisumu te. Bible ezoloba Dieu fait grâce à qui il veut. Nzamba sala la grâce na moto alingi. So otangi na Bible Yesu apesa lisesele ya batalan. Bazo opesa batu batalan. Moko azwa 5, musu azwa 4, mususu 3, mususu 2, mususu moko. Donc, na mukilo bandeko tokokanaka te. Eana mutu mususu na domaine songolo pakala. Nzamba pamboli ekoleka yo. Eza makambo. Okoza pe na eloko moko oyo oza nango ya nango te. Nzamba sala yango ndenge wana eya nango mukili. Mais malheureusement Congolais close de dos. Andima muninga te. Soki muninga nzamba sali ngolu. Nga na loba yango bandeko succès ezalaka manda. Succès ezalaka manda. Bomoni fachi ndenga za wana. Mandat ne ko silaka ata zui deuxième mandat. Ata soka zui troisième mandat. Fachi kotika bokonzi wana un jour. Avant yena nazalaka Joseph. Avant Joseph na nazalaka Vieux Laurent. Avant Vieux Laurent na nazalaka c'est Seko. C'est comme ça la vie. Yaya. Ton tour viendra. Muna ngongane muna époque na bandeko. Bandeko bolimbisa nga soki na tardé moki na bo comprendre le pourquoi. En tout cas, eza pas eza mawe soki ka boyeko eza na ebité so na ko loba nini yango bomoni bato belé lelo bakanga ba don na ba grâce na bango. Pourquoi? Parce que omoni nzambe so se plan lipamboli ya baninga te yo po opambo mate. Les amis, ça fait déjà quelques jours, plus ou moins des semaines, depuis que on a vu sur Ursule Péchang Azana Nigeria. Akeneki na cadre musala aza artiste ko luka kaka tant maloba ko luka ko perfectionner to pe ko luka ko sala ba mamonde ba sala tout ça ko luka moi décor moko asika ko luka kande na utu ko expliquer bino bandeko Ursule Péchang akene Nigeria to sala isala ba émission aka pour na ko tia ba pilipili na ba mungu ko animer ko soutenir artiste na biso ko betela ndeko na biso maboko. Ake Nigeria to salaki be émission ngai na salaki émission mutali boso abandaki ko komana titre botala date ya émission na ngai na yebi ke zana bato mususu to salaki na bango même jour mais so botali titre onga na komaki ke Ursule la côté Hollywood, c'est moi qui a commencé ça na ndenga mabete. Pourquoi? Ezaka une façon ya luka kokumisa ndeko na biso. Ursule la côté Hollywood te. Ursule la kene Nigeria kotala Masane Gomes. Gomes c'est une Congolaise. Oyo, aza pas artiste comédienne, a joué à travailler pe na kine simba na ngote. Nandenga kenda ko vanda ne na Nigeria, a meka pe ko luka moi ndenge zala kaka. Moi personnellement, je ne la connaissais pas. Ne ko mona Gomes, ne ko yoka Gomes kaka, tangu mambo Ursule bandi awa. Ne ko mona Gomes, ne ko yoka Gomes. Ursule la ke Nigeria, Gomes kuna pa kenda akoma pe ko sala ko bunda ko meka ko sala pe mo ba théâtre mo ba film to yebi na biso te ba yebi mais depuis que na Nigeria na babilo on a sala rana en tout cas na tikela ko mona na ngate ata na net o Congolais mo betela ngoli solo bref chaîne na ye yana ba abonné muke pour un artiste ba abonné na ngo belete ya na ngo makambo e ko mona un jour munene ba abonné na ngo belete
et pour moi ça na ba nigérien ba anglais soki ba nini ba congolais bana bango bato ba mangala na bato ba français moke donc kuna kutu ba congolais bana bango te kena oluka vine na ndenge na ce qui n'est pas mauvais et ba artiste ou encore ba comédien o Gomes a joué na bango ba yebani na bango te baza na bango na parmi ba acteurs nigériens o to yebi te o ba koti Netflix ba Ramsey Noah na ba misusu Gomes ba yebi kuna te bandeko azaka na ba oya ba simanda kuwana o bazo banda pe oluka malembe nyonso eza ebandelia na problème te bandeko eza ko dénigrer te mais toloba makambo tel que ezali ya bolanda nga vraiment bopesanga litoi en tout cas tina suko comprendre qu'est-ce que je veux dire na limité Gomes c'était mais na zoloba makambo ndenge ezali je venais de vous dire que Gomes personnellement je ne la connaissais même pas quand na yoko monene bandeko nanga eloko nini eleki Gomes abengisi je sais pas Irsil pesanga kendaki Nigeria muto yambaki kuna Gomes certainement baba master tout ça nande bazo sa babisala sala na bango na tozomona ndeko na biso ke Nigeria to ekaka na cadre ya kotombola ye to yebi Black Panther abunga pe mobutu amona na pe soute même na ba njongjinga on Irsil azala soute pourquoi parce que akomane na ba mamona ye chaque chose à son temps et akomane plus na à cheval moi ba voyager ana ba faire n'est pas ça là parce que en tout cas ngana ndima mutu soki mutu aza na grâce na ye aza na eloko na ye oui c'est ça la vie de pechanga na ko niete na wanga nete aza star artiste na biso to yebi a cartona pe na ba moment moko boye biso Irsil la sala pe ba filme Irsil contre pechanga to yebi to yokango et en tout cas a film moko muto koloba keno te Irsil vraiment Irsil a confirmé un moment abungaki na ye azala ne soute po akoma na ba mambo na ye ake Nigeria aluki peut-être aluka meka kosa moi eloko mo asika ezala nango toujours ndenge wana et epesi pe esali pe moi kitoko esali pe moi bien tolobeli yango pe tout ça Gomes wana zwi pe gaz na nzela nango to pe na nsima nango parce que moi personnellement en tout cas je ne la connaissais pas bandeko congolais kanda azala problématique na ba compte na ba pardon na so pe na compte YouTube ya ye Gomes yango congolais ndaza eluka makambu bato bazokende kofinga bino boyebi congolais eza nango ndenge na ye bazokende so pe kofinga Gomes so pe kofinga Irsil ono yo zo obengisa Irsil muta sila ne kala bandeko sila qu'est-ce que sila avoir bandeko nanga toza ba réaliste ata kutu soko lingaka sila te nayebi ke oaba abakuke te mais nalingi ozala réaliste nalingi bomoto nde esala zala muto mayele si réellement tu es une personne intelligente nalingi vraiment ki mayele naona ki bomoto na yo esala bandeko bato babandi kofinga Gomes wana bizarrement et yindi awa ke non bato baza kofinga Gomes eza kaka bakuka mais pourquoi on est problématique comme ça pona nini tokozala bato ba problème boye eza kaka bakuka bato bazofinga oh mais bakuka na sens nini parce que si lana Irsil c'est vrai balobaka nini moi tension ezangaka te place bato bavandi kande balobaki no ye na Bellevue bayokana te bouti komona bango récemment na Bellevue oui c'est vrai ata soki moi biloko ya mike wana ezalaka baintercédant wana ezalaka to mpe kozala mais elingi vraiment koloba ke nayebi te sila na Irsil na problème te ata soki moi biloko ya mike asese kozala sikoyo bakuba okende kofinga Gomes to pe Irsil na sens nini et puis eloko yango pe Irsil akendeli Nigeria eya nango te so eloko soki nayebi te Nollywood eza nango kuna te affiché na Netflix te bandeko bomoni na kata ya Nollywood te bomoni na ba Ramsey Noah te wana ezaka ba commentaire na ba pipi na ba mongo bato je sais pas sikoyo eloko yango ya grave ya nini oyo pechanga sali po bakuku baya kofinga ye eloko oyo sila nango te to isila kosala te to bandeko bolimbisa nalingi bandeko bo comprendre ngai ya mawana ya pasi na makambo eza nini balobi commenter pardon Gomes aye ko réagir bato na ye ya ba Nigérian na bazomona ba commentaire ba négatif mingi mais il fallait expliquer bango que we are Congolese people, this is how we behave. Il faut expliquer que biso ba Congolais tozalaka boye, on se comporte comme ça. Qui ne sait pas, qui ne connaît pas. Congolais finga kata place ko finga te.
Congolais alobaka mabe ata eloko za malamu. Congolais aza ndenge. Eloba na onde ko moko Congolais atambolaka na sima mabe. Gomes ebi ba Congolais bien. Fala loba na batu na ye, bo mind bango te bolanda bango te bazala na bango ka bato matumboli boye. Elingaki eleka. Ye komi que non, ba kuku nde bato baso finga. Oh, mais on est comme provocation. Vous ne voyez pas que muto bandi provocation eza Gomes? Ono ezaka ba kuku. Bandeko. Donc siko ba kuku peta ba yoki ndengona mais eza accusation accusation gratuit. Mais oui, eza muto asali eloko te mbala mo bano pointer du doigt bolobi que no yo sali boye. Mais soki muto nga muto moko pe muto ekota PC. Mais ba réseau eko sauter et puis akoya ko réagir. Yama wana ya passe eza bandeko Gomes ake kosala live na TikTok. Ola finga to pa lobela soit disant ba cook o ya monaki bazo finga ye. Bandeko Gomes ake s'adresser directement na Sila Bisalo. Quelle méchanceté gratuite. Ce qui est gratuite bandeko. Ah vraiment. Je ne réagis pas vraiment trop na babilo on est ya baboye. Mais non là c'est de trop. Yango au monde na mutuna na bandele pourquoi Congolais soki moto aleki et ça la keketo. Les amis qu'on se le dise, il y a fanatisme, tous fanatisme tout chamo pandi. Bo comparer Gomes na Sila ya Soloana. Chaîne à Gomes ba abonné à Gomes ba côté pas Sila combien de fois. Chaîne à Sila sali combien d'années? À peine 3 ans. Et ce qui est à peine 3 ans. Moi na batuna mawanzambe. Almost 180 000 abonnés. Almost. Et c'est alors c'est énorme. Les amis, naebite, Gomes a s'adresser na Sila. Aeko finga Sila bandeko Sila sali Gomes nini. Bino bomoni place nini. Sila sali video to atindi ba bakuk to ye moko ya koloba na Gomes. Bomoni yango esika nini. De place il faut mona penza ke oyiso muto akanela kayo bota babiloko abimisi ya ba bombe. Alobi Sila ba memaka ye koli et pas maman Olive na mbongo kendele poto te. Nalobi bandeko bozana ba YouTube. Bandeko bozana ba YouTube. Bolande émission certainement bo confirmer ma amna oloba. Une personne qui a plus de 100 000 abonnés kozanga mbongo atika okende poto. Ngana ana ba connaissance kotanga kombo abatu awa ozala malamu penza trop te. Ngana ana bandeko na moni na misu na nga babani YouTube à peine 1 an avec 10 000 abonnés a gagné déjà $1000. Ya li solo te. Ya boye. Biso tellement tozela na biso bien na batu, il y a des gens qui nous font confiance. Oka penda ya fungolelo motema bete lio mer tala. Et neti to eza na likambo ya saison ata na biso to komi wana te to pambola ka Nzambe. Ekoya. Ekoya. Ngana na batu na ebi batu na YouTube babandi YouTube na sima na ngai. Bien que YouTube on peut na komi na nga pe danser na noter mais na ebi ke Nzambe ko sala ngole ko yaka nango. Na misu na nga inane awa lelo awa bakomotanga déjà ba 1000 ba 1100. Ah oui. Ngana ebi batu na ba YouTube bana ba 70 000 abonnés azora ba 6 000 na mois na YouTube. Yana batu boko YouTube yana batu ba liambongo na YouTube. Siko muto ana plus de 100 000 abonnés. Bino boyebi ba film asila neti mikolo kalakuto azaki msoko sa film après 2 semaines et koti pété. Parfois peut 3 semaines et mois mais mikolo sila homo landisa ba filmer. Aucun espace avec il y a 48 heures film c'est qui 50 000 vies. À côté combien? Na 50 000 vies. Na journée moko so ekoti 50 000 vies na journée moko combien ekoti na compte? Na journée moko s'il vous plaît. Siko ebeta 1 mois ba épisode nyonso ekota soki ezaki 10 épisodes. Chaque épisode ezobeta déjà ba 100 ndambo. Na 1 mois abima na combien? Pas moins de $10,000. Sikoyo, tika Europe eza combien les amis? Tika ya poto eza combien? Pona kolongo kisasa ko de France ba tika ba moins de $1,000 ezali. Vraiment, toza la bateau. Yango na tuna motuna pourquoi qu'on laisse moto aleki? Il faut lukaka a humilier, a finga moto wana na place a pambola Nzambe pona grâce à moninga les amis.
na opesa so conseil tala obi so olingo progresser so olingo ke mosika so olingo obongo ozala bien yo mpo koma bisika bato mosusu oyo omona koenvire na mosika na bakoma oyo nano okomi te yeba koapprécier yeba kokumisa kosepela na lipamboli ya moninga bible ezoloba sepela na bao bazosepela lela na bao baolela omoni so moto azwi yo okiketo omoni so moto abongi yo oki mabe yaya okozwaka te ata okozwaka na yo me eza bamiete ndimelanga okoma na some te pourquoi parce que Dieu résiste aux orgueils wana eza orgueil na motema mabe sangani nzambe apambolaka bato mitema mabe te so moto akotielaka bato bakale yaya nzambe akopambola yo te secret akopambwama secret akopambwama yaya omoni moto azwi pambola nzambe ata so okende te wana na nsima neti olingaka no ye te okete na nsima na ye mpo betele maboko me beta ekara beta ekara zala na kwena ozala na kwena ye so otangi na bible omona bato nyonso banyokwama bato nyonso barejeta bato nyonso baméprisant nde bato nzambe atombola omoni soko oza contre progrès ya moto nzambe akoconfondre yo okamwa moto wana omwa ndako mata yo otikalaka bisika no bando okamwa ezalaka ndenge wana bandeko sila asali gomese eloko te sila asali video te sila afingi te boyoki ata bavoice te oyo asese mwa nungunungu eloko te bandeko mwana mwasi oyo aye kaka mbala moko abandi koatake sila quelle méchanceté na mambo madilu ekobima bandeko lelo na profite na nalobela likambo madilu multisystème na profite parce que ayo ekomaka likambo ya sila il faut bokundola makambo madilu likambo ya sila il faut bokundola mambo madilu me nga nakamwaka bino bible ezoloba flow ebendaka flow mosusu le fer n'aiguise que le fer aiguisaka à fer jamais okomona David Beckham to na bato eleva ndini na bakongo na bato minene akoluka neti mutu moko boye oyo ayebani te aza eloko te non ezalaka te donc ce qui veut dire quoi bato minene basalaka association na bato minene balanga nzembo bato mokili bayemba pona expliquer yango bien balobi mwasa mokuse pese mobala mokuse basala libala basa mamba mikuse mokuse wana eza taille te eza compatibilité omoni grand bazalaka compatible na grand so madilu alingaka sila eza parce que sila azalaka déjà na étoile parce que eloko ngo babotamaka nango madilu amonaka ke no petite oyo mutu apamba te ana masolo donc azala déjà star kande nzambe ayebisaka Jérémie ke depuis libuma mama nga na pona yo donc sila depuis libuma mama nzambe déjà atia elembo oui siko bamama bango ezalaka nde nini ongenga na moma moko boye c'est vrai toyebaka sila banda kojouer epai elombe jeune fille moko boye wana asali na chaîne te asala mpe eloko te mais akendaka ajouaka na ye mais toile ezalaka déjà kati na ye siko fale moma moko oporte mpo engenga siko pandaki azalaka nanu eloko te wana na boye na bomoto bato bandomonaka ke no juste siko vie madilu neti ye azalaki mutu ya amonaki déjà ke no masolo ezali mais sikoyo nga nakamwaka pourquoi lelo ekomaka so likambo sila fo baya kokundola madilu neti mpona kohumilie mutu moi je vois pas humiliation nini eza place wana parce que au contraire madilu azalaki grand prêtre multisystème azalaki grand prêtre azalaki n'importe qui te c'était un star azalaki star ya mboka Congo aki mutu munene azalaki mutu moke te c'est tout à fait normal soki alingaka sila so eza par rapport à âge otala Kofi na Cindy bolingo ezaka na mbula te mbali boso boyoka to bomona ke mokolo alingi mwana moke na mindela kutu ezala kutu ya grave wana kutu eloko te sila quel âge
s'il a plus ou moins 46 ans. Vieux Madilou, à sa génération, bah, Kofi Olomide, à cause de la peut-être, il y a Kofi Olomide, n'a évité, bah, peut-être, un bout, la mort, mi, bah, les sato. Mais sur Zaki Tilo, parce que Kofi Olomide a 67 ans, ou 68 ans. Madilou, sur Zaki Tilo, là, l'ingazana agine. Tu as plus ou moins 70. S'il a quel âge? Oh! Mais eza love na bango bandeko. Moi, si ne ba sina mibale ba ekara ba 30 ba 40 ba zali ebele. Surtout na ba mboka ba poto o epa ba mindele na ba star kutu koloba te. Papa na babano babetaka tennis so papa na ba Serena Williams ve Richard. Ve Richard soka année passé soki 2 ans passé azaki na 77 na mwasi na ya mwana muke ya ba quarantaine na mwana na bango bébé ya muke baza kotambola wana kutu koleka kutu sila na madilu batambola na nzela ba yokela ngo soni te ya bolingo na bango ngana lobi yango likambo madilu ezalaka nini obino bokansaki no chaque fois soki likakombo sila fo ba ko bimisa ba ko kundola makambo madilu on dirait soki kolinga madilu ezalaki na ebite soki abomination soki mais ezaki love it asepelaki na sila sepeli na etalaka le grand ninja oh prêtre do veut dire sila banozo bambongo ya kosakana te do banda kala do obita bozo bimisa babiloko wana esopa bino ne bo comprendre te donc ce qui veut dire sila banda kala azalaka déjà prêtresse et azalaka déjà prêtresse donc a confirmaka déjà depuis tongo donc mwana muke déjà mais étoile bana déjà koganga donc pour étoile atiraka mamba minene pour votre information donc bino bolingaki na ba période wana ou encore si la ba chérie ezala ba kokodioko ba vie bilali na na ebite soki banani mais non aza star mutu munene mutu munene il faut kaka azwa mutu munene bato baza dans kati ya spiritualité bakomprendre makambo yango Madilu n'était pas n'importe qui pardon Madilu azaki grand prêtre donc pour grand prêtre akozwa mwana moko boye to mwana mwasi moko boye akozwa n'importe quoi te ou encore n'importe qui te oh bota lelo nde sindi a confirmé Kofi abima na combien de danseuses Kofi azwa bamakango combien oyo babano bayembaka mpe Kofi azana ba chanteuse à part Cindy est-ce que boyebi bongo pourquoi ba Sandra wana bazwa ba chance te bazwa ba mabala lelo ba komo finga Cindy ba kotel mais eza likambo étoile te ya likambo aura ya Cindy ya makasi yango lelo a confirmer ma solo avandi oui tolobela na côté positif eloko nyonso ko angla mabe ezalaka ya malamu pe ezalaka mais parlons du positif hein certainement bato baza la compréhension ba comprendre comprendre en été tant pis étalé mais je vous explique des choses des réalités ou peut-être ezali dire et to pe amer na ko avaler surtout spirituellement et comment likambuke moi ça Madilu et oh mais azalaka moi ça Madilu aza muto mukete Madilu aza n'importe qui te Madilu aza mutu munene et ce qu'on le fait que mutu munene akezo sila ce qui veut dire sila pas mutu munene banda kala n'est-ce que eloko zo sabatu motema mabe yango wana tellement mwana mwasi mo nzamba pamboli ye azwi ngolo kozala oyo azali ya kozana o azana ngo ole batu ba glorifier nzambe mais bo sambela kata nzambe salanga ngolo penga pena koma lokola sila Dieu exauce de telles prières na place bino sko bo finga bo bambake mabanga o ana mbongo kendele poto te ba mema yo lokola koli mwasi ya Madilu en fait alobi mambo belebele bato balandi live wana bazali na même pas na besoin natiala bino bavoice yango eza bassesse eya makambo soni Gomes au fait aoluka succès Gomes aoluka succès na kombo asila na nsima sila moi personnellement je ne la connaissais même pas nakuti mpe na ntango mpe aoluka okipe ye te soni mpo na yo Gomes mwasi ya pembe moyokisi bato soni et pourtant basi ya pembe basi ya valeur basi ya pembe bino bato bozoko yokisa loposo pembe soni na ntango wana mwasi ya pembe azali n'importe qui te tala mwasi ya pembe mobimba tala ndenge aza kosopana mpo na nini lokolo kilo lokola sila lokolo pepele yo lokolo kilo neti mwana mwasi wana na kotanga kombo te ngai na mutu abarando te baya kofinga ngai lokolo kilo ale oya kofinga moninga pozwa gaz mpona chite j'ai plein Ursule Pechanga en tout cas mon pécha tolingako mais moi personnellement nana ba regret makasi pourquoi je dis ça parce que Gomes c'est ton ami tant on se permettre ya kosala ba biloko azosala na seke yo yebi makambo oyo okokaki koloba na tia na se ata yo te mutu ozotinda ye mais mpona koboma moto mpona koluka kimia
parce que yo ande quoi ya sila ongo bisete Gomes kolanda biloko wana te yo yebi ba congolais nde bazalaka yo yebi ba congolais te Ursule Gomes yo yebi ba congolais toza congolais te Ursule yo koko pekisa Gomes te tant po ozana ekuna te bozo solola certainement ba message wana nde place bozo zola ba inspiration ko sa ba biloko bozo salana okoko pe bisete te Gomes pona ko boma moto évite sa tika baloba so ba koloba parce que congolais lobaka na ekaka mais yo zo tika Gomes aya kofinga sila bisalo po esa nini sikoyo eloko nde ozobosana Ursule eloko ozobosana ezake ba répercussion yo ozonga kisasa Gomes va na Nigeria et puis Gomes toyebi epete to akuti pe na besoin na yete mais yo yebi que osalano déjà combo batuno ozape na ba fan na yo et ba cook ba yebi kake non yo na mamsi bobongisa mais tant ba omona mutu mo aza sansa koza master na yo aza kofinga mams toi tu crois que bakuku bakosepela to bakosepela no lisusu ya malamu te mama falo luko atenie likambo nga lobi te yo mto tindi ye mais okokaki kopekisa ye aoyoka de ce qui veut dire soka osabi lo ozosala na ce qui yo pas d'accord nango ce qui n'est pas bon et pourtant to kumisaki wa état ndeko na biso congolaise mais boye kitoko te en tout cas ba mambandeko bosa na communauté ya malamu te les amis boye ba kosepela lipamboli ya muninga so nzamba pamboli mutu kumisa nzambe pona mutu wana succès à la mandat dans 5 ans 10 ans ta musu to bosa na sila toyebi te kozala nani na ba période wana ta musu pe kozala yo sikoyo muninga profiter na moment na ye ekomi nzamba pambolaka mwana mwasi yo et puis bomona ye te nzambe ya kara boko yoka ye te aya ayeko répondre bokozwa ye te bokozwa ye te nde sikoyo eloko oyebi so ozofinga moto moto yango aokipe yo te ndenge esala motema pasi mama tala zwaka na kati ya ndako surtout biso bana basi tozala bato ya batension olukela mobali baproblème ozoganga ozofinga ozongala kara oyebi baso mitu mpenza esalaka malamu te oyoka mpenza ye moko oke mpenza na kasa ekaka mobali na nzoto silence ezalaka arme moko wana fimbu ekosa te silence fimbu ekosa oyo bafrançais bacomprena balobi on répond les imbéciles par un silence doso motu mpenza avandi nini aokipe o te elakisa mpenza okowa mpenza tufi lobimi mpenza salite ko tellement alobaka pe te bofinga botonga boloba mams elle s'en fout aza kuna te vraiment bravo à elle il faut avoir le cœur waouh nzambe apesa motema neti ya sila ko oh mon dieu waouh vraiment félicitations à toi nzambe continue kopambola yo mais les jaloux vont maigrir mokili makambo boka pe soni bandeko en tout cas nakomi na nga na suka si je les ai bolimbisa nga na aka mutu mais un moment faut koloba makambo tel que ezali certainement bato bacomprendre nga bacomprendre ngai de bamakambo mosusu ya bamama kosupportaka te ya mama bakosoutenaka te boni boye ko likamuke madilu mais madilu eza mutu moke te place mpenza ifo elakisaka bino ke sila azalaka moninga na bino te ta deja bomonaki no moto azalaka mwasi ya madilu moninga na bino te madilu azalaki grand prêtre le grand nija oyo anomibenga le grand baleine botika sila kimia bozala motema mabe boye te bandeko na nga nakomi na suka nzambe apambolelanga bino abonnez-vous massivement et aimez, liker, commenter, partager soki suggestion ezali conseil ou encore eloko songolo parolongo loba na commentaire na yokaka na ngai et soki en tout cas na lezaki yo to na dérangeaki na balwangage na bapropos to eloko moko esepelisaki yo te limbisanga na aka mutu bomba mabe namoni mino mbala nsima de grandes choses à vous bisous bye